L'histoire du jour, mobali nanga azalaki na raison. Mobali nanga azalaki na raison. Ce qui m'a dit bosso yo monangai, s'il vous plaît, s'abonner, aimer, surtout que vous s'en partager. Bienvenue naba nouveau abonné à Dikina TV partout dans le monde ici à Bozali. Vraiment ici c'est la famille, sentez-vous à l'aise. On parle de tout et de rien et surtout, bato beaucoup tabang sabinote, Maria no samba bang sabinote. Enfin, mystique à banque sabinote, donc vous se sentez vraiment à l'aise. Bana ya Afrique, bana ya Congo, bana ya monde entier, bana mokimoma, boyo kalisolo. Confinement de ma camp. Dès que moi ça vit, maman nanga la championnat. Mon mari avait raison. Mon bal nanga zalaki na raison. So qui moi na moi ça zopé sa mobali raison, c'est que penza que ya tout ani mutu na mire pas. Ndandemi kabia, mon bal nanga zalaki na raison. Ya beta li solo la champagne bete la bateau ta kongo bana Afrika bete la bango li solo ba yo ka ndenge ni yo pesi mobali na raison parce que biso basi so ki oye ko reconnaître que mobali azaki na raison c'est que déjà c'est baby et indi et noircir ndeko moi c'est to pesa e kombo ya Yasmine alobi la championne na ngai tika nazalaki na camarade na moko na Bibishi Katabi na Bibishi Katabi oyo wapi oyo la championne ote Bibishi Katabi mosusu na bibeta lisolo. Bibishi wana zalaki camarade na ngai. Wana Yasmine Dazoloba. Zalaki camarade na ngai. Donc vraiment, toza bano tokoli na poto. Tobotami na Congo mais tokoli na poto. Mais mobali na ngai aza blédard. Donc mobali na ngai aza Mobuta. Mobuta donc na Kinshasa quoi. Et mon mari avait quand même des difficultés pour parler le français. Na place à là, kocha le. Bino mobo ebi comme ici chez nous. L'article dépend de celui qui l'emploie. Neti Ruth, yemo rabe benga Ruth la bogar. Biso skoto sa ni tozu na biso. Donc ici chez nous, sentez-vous à l'aise. Au cas où on commet les cambous, faut même pas avoir les soucis de faire quoi, de corriger. Non. Ici chez nous, ici na Dikina TV, l'article dépend de celui qui l'emploie. Ce qu'on le benga la kakayo, les kakayo. Donc ndeko Yasmine alobi la championne. On va y a un problème en français. Vraiment, il n'arrivait pas à tenir quand même la conversation. Et tout. Moi, mes amis, tout tangiawa. Donc, au monde français, na biso par rapport à mon mari, ande ko me la pema. Donc, à chaque fois qu'il y a ande ko sala ba gaffe, berère, donc mon aki ba minangai, ande ko sala nini kuma ki sujet ya mokiri, to botaki bana mi balé. Mais Bibi Chazala qui meilleur ami nangai, Bibi Chazala qui vraiment meilleur ami nangai. Donc, on s'est parlé de tout et de rien. Et Bibi je me disais souvent non Yasmine mobile na wana mobile na wana Henri azo mérité yote Henri azo mérité ngate ya non mais tu sais l'amour n'a pas des yeux et tout l'amour est aveugle non boye bana biso l'amour est aveugle. Ah non, il te mérite pas. Toi, tu es instruit, toi, tu sais ce que tu veux dans la vie. Être ensemble avec un bleudard, ça te convient pas, blablabla, bla, bla, et tout, bino boye. Et puis, à la carte, on a biso ba congolais. C'est donc on le c'est même avec des fautes. L'aime se va corriger ou pas. Mais comme la championne n'engazawa, n'a ko beta li solo il y a 10 minutes. Hein? Na lobby peut-être ka mon moko kando ko mona ba monsieur na ba madame Molière. Ne ba ko ya ko corriger na rapidité. Écoutez. Hein? Moutako oza la macasse na français et maza macasse na mathématiques. Et tout le monde n'habite pas la France ni la Belgique. Hein? Ici, comme chez nous en Suède, on parle les Suédois. Hein? En Allemagne, on parle l'allemand. Hein? Na Espagne, on parle l'espagnol. Na Italie, on parle l'Italie. Donc, pour nous les Congolais, tout le monde a c'est comme si intelligence, c'est quand quelqu'un qui s'exprime bien en français, il est intelligent. Non, il a peut-être eu la chance de faire quoi? De se retrouver là où les gens s'exprimaient facilement. Donc voilà, des salikas dans la langue facile, il y a Koulouba français. Et là, c'est fait pas des lignes savantes ou bien c'est quoi? Non. Yasmine alobi mobali na ye ande Koulouba la maman. La papa, donc on est au beau magnon sur la qui cobetox, ou eko ye, so ka bia beta na gauche ye, a beta na droite ye. Mais camarade ne bibiche. Ande ko yebise ke mbali na o azo mérité yote. Nde mkomoko Yasmine bazo so na mobali na Henri matumuna. De siko Yasmine ndenga kandana, mais laisse-moi tranquille, vraiment bibiche a raison. Bibiche a toujours raison. Elle m'a dit que non, tu me mérites pas. Tu n'es pas l'homme de mon niveau et tout et tout. Ya. L'homme de ton niveau, si bobo tu vas la mi balé Yasmine. Puis ça peut basser l'eau que vous m'avez sur la bouche est là. Et si bobo c'est la moutouba la mi balazolo ba ki osa mo bala niveau nangate. Tu n'es pas mon notaire. Hein? De sikoyo,
Yasmine tanga yebisi mobali ke d'avance kutu Bibiche alobaka ke oza mobali à niveau na ngai te. Nde Henri ayebisi alobi moni Bibiche wana. Soki na lingi na zoyer. Hein? Si je vais la voir, je te dis, azalaki mardi. Abi la semaine ne va même pas finir. Que j'ai couché avec Bibiche. Yasmine a seki. Toi, tu crois vraiment que si tu as pu me convaincre, tu peux convaincre aussi mon ami. Donc, Nani Yasmine a tellement sûre, na maloba ya camarade, na endenga loba cholo, ka mobali na ki mobali na yo amerita ka yo te, yo mutotangia wa et tout. Ozo ki no kulinga mobali ou qui vient d'arriver et tout, il sait même pas s'exprimer, il n'a pas fait, voilà. Mobali na penza, azo ki même pas chance à rozwa, bago ya pamba, diplôme ya pamba. Azwa kité. Donc, azwa qui grâce à un pour à coli, na ba circonstance oyo, peut-être, ils qui et favorisa qui était, azwa ne fils que baka pamba nambo. Donc, yé pour la bombe c'est qui wana te, donc, Bibiche a comme juste kako sala nini wana kaka. Nde mobile na ebisa lobi, écoute ma chérie Yasmine, si moi je vais avoir ta copine, aujourd'hui nous sommes mardi. Hein? On va même pas arriver à la fin de la semaine. Je vais coucher avec ta copine. Moi, c'est Yasmine Asera quand mon bala solo bela mwanza parce qu'elle était sûre de son ami que nde mon camarade nae amona ka mobali nae muto azanga tina muto azana niveau na yeti. Ye vraiment ko kende ko linga parce que l'ami de Yasmine Bibiche a été co-divorcé. Donc, on a mobali nae. Donc, ndenga misala ka minene. Bo bibiso basi nde to sala ka minene. Ozo sala minene. Moi, je connais mes valeurs, je connais ceci, je connais cela. Mais, tant ba olia o mamba, lem soka na ninyo, na sincère. Toi qui connais tes valeurs. Moi, mba bazolia ngoka na sincère. Mais pour na koloba na misa baninga, moi je sais ce que je veux. Je connais mes valeurs. Mais, moi, mba opesa na sincère. Na KVP. Et c'est ka ba ne soka na bilamba kuna, moi bezolia. Yasmine na lobi, mobali na lobi ki non. Ah bon? Elle te dit ça? Que nga na mobali à niveau na ote, nga na za mobali na zo mérité ote, mo camarade na yo Bibiche ayebisa ko bongo. Nde Henri Matumo na yebisi Yasmine na lobi Yasmine. Soki nga na lobi na bima na camarade na yo, lelo to a mardi semaine ko silate, et puis na ko yebisa que non, j'ai sorti avec ton ami. Yasmine andima kité. Passa les discussions, attends, qu'est-ce que tu crois? Camarade na ota loba ko to na niveau na ngai te, tu crois que vraiment que elle peut tomber amoureuse de toi? Tu es fou quoi? Tu crois que tout le monde trouve que tu es beau comment? Bobi ka basi aloba ka ko loba. Abila championne comme mon mari avait dit, semaine et la quitté. To comment qui dimanche te na zui coup d'appel. Vendredi ngana obenga, ezaki vendredi na pourquoi? Vendredi ba pourquoi na ba heure tardif ezaki 21h passé. To so la presque chaque jour ngana Bibiche moninga na ngai mère aminanga nazo benga Bibiche na obenga Bibiche pourquoi parce que mbala yaki na été ayaka na ba heure moko pe tardif des fois ba fête et tout ayaka na eza na mbala liboso te na obenga moninga to solo la kaka ndenge to sala nini to solo la ka na bengi mbali boso ayambite na koti na répondre na rappeler lisusu na bengi na eko zoyer Bibiche na bien ndenge nini na benga tela non j'étais un peu occupé et tout na yoki mungonga mobali na ngai na téléphone ya Yasmine yebisa ke ti to qui pas avec moi oh nde sikoyo Yasmine alobi comment ça waneza Henri mbala moko nani Bibiche saline akati téléphone na rappeler na numéro ya Bibiche a beaucoup yamba na rappeler siko na numéro mobile na nga Henri Matomona la championne Henri a yamba ngai allo je pas compris ozawapi ozolo kwa papa nini te parce que na ote ko solola na nani oyo na Bibiche na yoki mutu moko epa na ya zolo baneti mwana c'est pour cela j'étais curieux na to na soko ozawapi mais oui je suis chez Bibiche elle est juste ici à mes côtés olingi na pasoye nde mobali nanga yo yebisanga tanga zo tuna soki na paso Bibiche azo boya boye abi pasenga Bibiche abi Bibiche aboyi je suis ici avec Bibiche je suis ici je suis dans sa maison je suis ici zelanga wana za koya mobali ka yebaki lem soki to swana to sala nini azela kinga lisusu te asali nini ayaki na ndako la championne franchement biso basi za mapasse. Si tu savais au moins comment Bibiche dénigrait mon mari à tout moment. Dengaza blédard, hein? Il ne sait pas s'exprimer. C'est un vaurien, c'est un illettré. Il ne me mérite pas et tout. Et Bibiche
sait que Harry est mon mari, le père de mes enfants. Comment elle pouvait aller avec lui? Mon mari m'a dit, Bibi Chozolo Baloba qui mérite yo mérite moi je te mérite pas. Si je vais aller avec elle, c'est même aussi la thé. Mais pourquoi tu m'avais dit ça? Ah, mais parce que ton ami a né pour ça l'avancement yemoko. Depuis kala, depuis na yeba avant bota. So na zaki mobile elle mo boulou, malgré déjà depuis avant ngana mobile. Donc moi ça zo panzana. Je sais voir que moi, azo panzana. C'est pour cela que je t'avais dit que si je vais avoir ton ami, c'est même aussi la tête. Tu vois? Juste pour te montrer que Nini, mouton yo bete la katolo a dénigranga na tangate, na zo ko mériter tout blablabla. Elle-même, hein, je suis l'homme de ses rêves. Donc c'est à toi de décider. Abi mobile nanga ebisinga, c'est à moi de décider. Si tu veux, on continue. Si tu veux pas, je fais mes valises na kei. Mais na okende pas bibi chité. La sala qui bon juste pour la question moningo ya finga nga mikolo nyonso ke nazo mériter yote nazo sala boete ye moko nazala ka mobali ya ba rêve na ye. Yango ya simi na ekoloba la championnat. La championne beta li solo na ngai. Mon ami n'arrive même plus ya koyamba peine na ngai. Pourquoi? Elle sait elle-même d'engando finga mobile nangai. Donc on écoute l'aime sous na kafo bente quelque part. Et c'est là qui juste quand il soit mobile nangai ya chola mobile nangai de mobile nangai tani tenda lo bagabala na place à aller. Mon mari ne savait pas s'exprimer blablabla. Nzoka yé moko. Mon mari m'a dit ton ami si je vais la voir, la semaine va même pas terminer. Hein? On était le mardi la championne. Les Cambouais salmi avant dimanche. Donc tu peux t'imaginer. Donc il avait raison. Donc tu vois vraiment que non, elle se donne elle-même. Mon mari, elle n'a pas fait de grandes études, elle n'a même pas obtenu une bac et tout, mais c'est un beau gosse, c'est un beau gars. Donc voilà. Nde yango wana bibi shande ko kweya ne mayanga. Ngana lobaka bana mama bolandaka basi te basi bazana lokuta basi tozana lokuta moko mon mari mobali na ngai kutu asombelaki nga boy mobali na ngai aosalela nga anniversaire nzoka ye moka kotima kelemba mitu 5 asala na tongo na butu na moi po ye moka sala anniversaire ale yo tango yo kozonga na ndako otali en famille siro lobi oyo ayela nga banzemba balwambo baninga babeta le baku na zelo parce que c'est la bombe anniversaire vous savez les femmes bazana lokuta zo fingelo mobali nzoka ye moka linga kayo Perry kolati kitoko mobali nyanga ta utaki Brésil ayela kinga Perry nzoka ye moka tongi ngo butu juste quoi m'as-tu vu yo tango yoka bon moninga kutu bayela ke ba Perry bas tika ngai ya moka ndo yebi tu dors oui je dors moninga basombela ke ba Perry na yo sombela ngani ya basi bana lokuta moko kota kana site kaka na chaîne Dikina TV beta lokuta ya basi o mona nde mwana mwasi mo basimbisa etouche likolo lokuta basi bayebi kokosa babe jombata ngakutu nzoka nde ye banguma ka mikolo nyonso me ya ninko laksa ke yeli ba parfait yango la championne surtout na baleki la championne bomba ke lokote na loba kapena likamu ndenge ezali omoni ezabo na ça na ngana intérêt kokosa te. Pourquoi dans les mariages il y a les hauts, pas les hauts et les bas, mais les hauts et les bas. Mba donc c'est plus bas que les bas là. Donc mba c'est plus bas que les Pardon. Yasmina Lena Mnakamboka, mais la championne, c'était ma meilleure amie. Toye bali même na âge à 10 ans, nos parents, c'est comme une famille. Elle m'a fait ça. Elle ose me faire ça. C'est elle qui injurait mon mari à tout moment, qui est un blédard. Mon mari ne sait pas s'exprimer. Mon mari, ceci, c'est là. Nzoka ye moka kufaka mobali nangai. Okozonga na ndako. Yeah, oyo kuta famille mystique asala ne loko te kako yemira ka banzemba luambo. Banzemba lamba kala. Ako memela esprit de mort na ndako. Po okuta na ina moninga akosi yoke mobali na asaleli eboy. Ya ngona otiko luba. C'est contaper na roboza nango. Mususu ozomona bakita bamata le musu mwasa tekaka mwamba mobala tekaka putulu poto esana makambo ebele oyo nzamba pesi bino yango wana même dans la Bible
o bapesaki nini oyo donc ya 5 nini oyo azalaki o bapesaki 3 azalaki o bapesaki peka moko azalaki. Donc on est là, on ne peut pas être béni de la même façon. OK? Faut ozala très sage. Moninga na yo akoki jamais komankele mobali ke a déplacer maloba pona mobali na non, il faut recadrer, réencadrer. Non ma chérie. La toyo kanate. Ils na basi mususu afandi na baninga na e bazo tonga mbali nepe basilisi. Eloko nino oyoki. Eloko nino zo lakisaki bato wana boyi. Tala Yasmine aondima te ke meilleur ami à longue date. Soka simbi ko finga mobali na ye okoloba te. Mais mobali a comprenaka déjà que camarade ya mwasi na ye akoyaka na ye mayanga. Donc ezaka soka bengi milu aye. Nda yebisaki mwasi bia bon. Camarade ton ami m'a dit que nga na méritaka yo te. Ah bon? Soki nga na linda bimana mwana camarade na yo semene ko sila te. Mwasi ataki te. Nzoka mobala yeba ke lokazo linga. Libala pe ya Yasmine kufa kite a comprendre ki na yeke camarade wana nanda ko tia mbutu ah mais reste mon yesi a pas dit libala mobile na ye ba ko bima boya mais qu'est-ce qu'il y a toi avec ton mari c'est quoi ça ton maman mais est-ce que tu peux pas prendre de l'air donc mon ninga zo me mena ndenge moko boye nzoka ya yeba kite ke mon ninga nda ko kufa mobile na ye vraiment merci mingi na Kennedy papa lopango na Paris kufa komputo abiya kufa neka na poto na kishasa ko kuzaite merci mingi na James Makoso alobi aza ko hama elobi baso elonga zo déménager na Afrique po crise oyo aoko kango te. Un grand merci na obino ba nyoso muzotala ngai, grand merci na Maria Tumba, grand merci na BBC vraiment pour partager, pour aimer, et pour ça, vraiment malamu, c'est votre façon de me soutenir. Quand ils partagent, vous avez plus d'abonnés, donc plus d'abonnés, et au ça la paix qui non, et ça vraiment malamu, nazala, grande fille ou grande maman. Vraiment, la ligne bino ya trop, c'était la vôtre, la championne. La femme a plusieurs casquettes. Ba week-end malamu, tokutani, na prochaine émission. Bye bye. Et boy nango.